Voilà, merci Bandeko Nyoso ya Vie et puis Presse Congo TV online. Mesana la chaîne Abino à Valère, chaîne Abino le Koumou, chaîne où il a Rabino d'information en temps réel. Une émission Abino de créer l'Abino 100% vérité cachée. 100% vérité cachée. Ils allaient émission Beta Ramasolo Nyoso, actualité Nyoso et les Kaka, Namboka Nabiso ya Congo. Donc c'est-à-dire Vie et puis Presse Congo TV, Moto Nyoso à les Kaka. Tout qui par tendance, tout qui par longuité. La porte est vraiment très ouverte pour nous tenir ça. Aux apposés les canaux émission Nabiso 100% vérité cachée. Na 100% vérité cachée mukola lelo to yambeli bino mwana mboka cordon mark oyazali muto sikate na émission azali muto ya mesana koleka na émission Nabiso 100% vérité et longona ye tozobeta li solo ya bilan ya mokonzi mboka tozobeta li solo ya élection pe to kobeta li solo ya état de droit, si réellement état de droit dans le Mboka appliqué ou pas, ou trafic d'influence, ils ont continué à régner dans le Mboka Nabiso. Cordon, bonjour. Bonjour les grands journalistes Christian. Bonne santé. Nangolo Nzambe Tozamara. Bon, sans plus tarder, tu as côté un sujet Nabiso. Tomoni lelo, tozomona na seni. Babimsi Ronsa Malonda yete, babimsi Denika Dima yete. À lire vont les choses, le temps passe, n'a pas jour de ticket là. Est-ce que vous espérez que non en 2023 élections ils en ont Mboka Nabiso? Jusqu'à preuve du contraire, élection élection au Salama, élection jusqu'à ce que parce que au moni politique ils allaient auto yo karaté. Ils font des misala parce que les lots au lobake même une fois Assemblée nationale banterine to accepter équipe mobimba ya Seni musale ko bandalango. Est-ce que ti 2023 ça reste encore 2 ans 2022 2023 pourquoi pas élection ça là toza na kimia totika bukolanda bato bazolinga ba tombokisa peuple bato balingi toujours population ba makila na bango etanga ba balingi population ba kufa na détriment ya mboka. Parce qu'au fur et à mesure muto kufi yo kasi même etango bato bazolo bake o te makamba seni boy makambu boy bobi mananzela bana bango babima te ka population de kobima si est-ce que nanenge population bimi wana est-ce que muto atindi bino est-ce que yebio tam supa yebio te de deux makambo zo sala na lelo likambo comme tota ata bato yo o baka na marche basala ki désordre hein bato bakanga ki wana. Est-ce que Fayoula Landaki Bango, toi Ebi Bango, il n'est pas intéressé de ça. Mais le Kolaya, Mokonzambo Kaza toujours pour la population, alors qu'il te libérer Bango, Batika Kibat. Donc c'est un peu ça. Élection Ezali, vous à la calme, élection Ezali. Bon, au lobby que nos populations à la calme, élection Ezali. Mais sur total, à lire vont les choses. Tout le monde n'a rien nous assure que non élection si réellement est causale. Parce que ce que marche au Toleka, la Mouka ou Salema Kité. Oyo gouverneur de la ville Gentili Ngobilambaka à Nilaki balobi ki no balingi salaki bongo parce que non au glissement. Donc c'est-à-dire neng tozo ki ne eloko moko zo la ki sa teke élection réellement et en 2023 parce que tout ça déjà dans le mois de septembre année 2022 année préélectorale enrôlement bandakan recensement quand ba quitte électoral et koya quand président Kobimaka on la bureau quand et population mona bon c'est ça ils ont même population a doute que élection parce que jusqu'à preuve du contraire eloko moko isalema. Mais comme ça, un journaliste d'investigation sur le bic recensement dans les salamités. Il y a un conseil à 20e conseil à la ministre au ministre intérieur à qui compte sa programme à recensement de forcer que la population est allée. C'est déjà en cours. Est-ce que quand on dit projet, élection tant dans l'élection 2020, on a déjà commis 2023. Moutouté? En 2021. Pourquoi vous profitez de prophète du malheur? Ne soyez pas les prophètes du malheur, soyez les prophètes du bonheur pour Namboko. Obi Mboko pour beza ba conscience à biso moko ba congolais. Biso moko de ba congolais toko banguna ya mboka na biso Congo. Biso moko ba congolais to lingi Congo ebongate. Biso moko de ba congolais to tinda batu ba panza ba buka wa Congo. Dikamba marche. Gouverneur à ville ebisaki Gentinike et ebisaki nani Fayoulou marche na repoussant les 17 parce que les 15 ils a ouverture à session ordinaire à l'Assemblée, les 16 chefs de l'État ils national d'ailleurs boyeba ki a Kyungu ya Kumwanza
na Lubumbashi et le 17 eza jour moko libre au sala marche na mais ya boyi. Donc ce n'est pas quelqu'un à quoi qu'on peut sa leçon le azali un objectif na ye privé, azali un objectif na intérêt mboka te. Pour anite lelo à sala marche alo bata pona mape lipe kita. Ka pona seni pour ebike intérêt na privé zawana. Yo kasi e marche sala ki on est pour intérêt population. Jamais intérêt na moko privé. Est-ce que landele ata bato bakanga ki jamais? Ah ça on intérêt na moko privé. Peu en plus marche sala maki wapi. Papa bato va circuler normalement. Avec 13 personnes, azalaki na bango so 8 personnes azalaki na bango. Marche ezalaki ba, marche ezalaki te. Est-ce que toko le le 15 septembre il y a une marche na kata mboka na biso? Non, marche ezalaki te. Ezalaka moi mouvement moko ya bato azalaki na bango na association ba filiation ba sali libala na PPD nde yango na ba ye ko créer moi trouble ba sali wana marche ezalaki te. Alingaka média yoka ye ba mona ye tout ça tala mutu mobimba o azolo ba ke soit disant za président. Mais azo finga nyangala kata mutu aza leader politique éducation ni nango azo pesa na génération politique o biso tozo na sima éducation ni azo pesa na bana biso to balandi fayulu afingi basoda nyangala kata afingi na chef de l'état. Est-ce que vous pouvez imaginer un leader? Est-ce que ça exemplaire? Est-ce que ça mutu Rolanda? Non, amutu alanda te asa mutu Rolanda te. Donc ngana kolobela ku makambo te le 15 septembre ezaki na marche ngana mona marche te parce que ba maison ezaki ko fongama ba mitu kezo tambola transport bato bazo tambola bato bake misala rien du tout. Ezaki na moi des autres moko bango bazaki ekiri marche ezalaka ton biso to no sala ba marche biso mouvement citoyen papa to banda depuis na ndako ti na destination mais ya bimaki na butu na ndako na Gombe aye se retrouver na chango alali wana na tongo ale babani marche wana ni au lobby que non parti pour ceux qui azalaki mutumala manga bima po lipe kiti mais bino pe mouvement citoyen e banda robima bozo bima pe pona lipe kitata ni courir kata na ratro ni mais ala raté bozo bima po na intérêt na bino pe intérêt nini yo mona na za ni parce que lobby que non pourquoi pas babimi mitune za ngai mitune za yo menga pe na zo solo mitune ko tuna e na tuno mutuna o biso tono sa yana intérêt nani ya population. Ecto telema pona beni makamba este ezali pona nani pona intérêt nanga pona koma nani non papa est-ce que na kina bato bakufa te donc pona bino na este mutu akokufa sute mutu akoma éternel aboni boyoko kuna pe maladi bato bazokosa bino kimia ekomi na este yaya tika biloko wana ngai pare na ngai libala sai militaire officier je le sali sika za nzamba batela ye colonel akomi colonel full colonel Njada Wanjaja Jean-Marie commandant bataillon je lui salue sikaza bato bakotaka kimia na kananga na makambaka mona sapo ye wana bazana est na sola ne med fois azo isangaka abi ati na ba image abi kimia ezali awa o nyoso boyo kanisa lukuta ça peut arriver parce que si le plan sécuritaire soki mutele exemple babengani awa na Kingabwa azo kenda nzela azo kenda moni mutabeti mbata amoni mutasokisi ce n'est pas la guerre. Il y a un chef d'état avec la guerre symétrique. C'est terme sécurité. Qui mieux en a est le loco qui est ok, il a se préparer pour na vivre na mona parce que na kenda avant chef de l'état qui n'a noncé état de siège. Est-ce qu'on faut na kende na kende peut sous vivre. Qui mieux en a est ya to lita pour na eloko wana. Oh nani le waza représentant Monesco madame wana ayamba biso ayebi belgique to pesa makamni to lobela bango et obligé bango soki bango ba coopérer na armée na biso te batika mboka Congo parce que rona bango ezani et ils sont investis ba koti ba mipesi kore am de lelo tozomona ba résultat ya tika kolanda biyoka yoka wana okimi yede faula kena est akende faula kena est azolo baga wa akende est tondi maeso aza leader akende est akende parce que yende alobake aza président eli akende seka yebi bango akende est tondi mai wana bilobela papa mana zolo bana oh boy non papa na est qui me comment oye tikali wana eza mwa biloko mike ndako ebukanaki foko kombola foko bongisa ko harmoniser ko tia peinture de biloko etikali et je sali ba soda na biso na la police o ba pesi corps et âme
pour rétablir kimia na est ya pays na biso. Oui, cordon tozo connaît toujours masolo na biso ya tongo. Bon, on est là côté un peu na deuxième sujet na biso, ezali likambu ya bilan mokonzi mboka. Pour na yo depuis passation de pouvoir et salam entre le président honoraire Joseph Kabila Kabange et puis l'actuel président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bilan ni rosa depuis le 24 janvier 2019 jusqu'à nos jours. Bilan chef de l'État rosa langoneni. Pour na yo positif ou négatif? Déjà on a payé 60%. On a démontré ça. Na ndenge nini parce que obi mboko yo nga na zo bisa na yebi ba coin. Nga na tamboli ba province bela mboko. Nesika na tchaba mouvement nanga na tchaba base nanga. Je suis informé au temps réel. Je te dis mon cher ami Christian, fachi faso yo kuta mboko yo. So zaga tanga ba pesa nga na boya. Na yebsoke na nga na boya. Po faso kuteli mboko eza ndenga no kanisa te. Tala, omoni bilo msoko kanisa ba pesi yo mboka ka lelo wana. Mais libulo fachaki okuta na kata mboko oyo totika ito pesa chance. Premièrement d'abord lelo yo na makato ke na makamba justice. Na makamba justice il y a des choses o izo salama o ibanda ko salama kala lelo ezalaki soka bakangi mutu babengi tout ça aza na raison za nité ba libérer pas mais lelo ezabongo te lelo ko samba. Nazam parmi les 5 premiers jeunes leaders au batelemaka na mboko tolobaka état de droit et ça il faut que les directeurs des cabinets du chef de l'État ba juger état de droit et ça qui likambuke CPI que la biso asunga biso ba au cadre mboka oyo ba sambisa na mboko ba ko taper prison. J'étais le premier na bosolo na politique à oloba biloko wana. J'ai osé. Et la première personne, c'est le directeur du chef de l'État, Vital Kamerhe. Pour dire que le chef de l'État a osé la camarade, a famille, osé ma bé, justice et celle moussano. Quand les alakate, bravo pour naïe. Bravo. Attaque tikali moi biloka mike toujours, mais ils ont l'andama. Les lois ont mon ba DG bazo kangama, ba ministre bazo kangama, bato comme okima ne bakima. Yaya. Liboso ezalaka yo yoka ministre ni bakangai DG ni bakangai bentouchable bazo iba mboka oyo na ndenge lokola poche na bango mais lelo mutu nyosa combien yaya oningo ibotali gauche otali droite IGF azana IGF ezalaka yoka si IGF botami lelo te IGF ezalaka mais kufa mais lelo yo meka iba mboka fachi te l'état nda olandela yo les inspections de olandela yo. Et bravo! Azo sala musala. Attaque est-ce que le koto zela social. Social. Le lobo qui va des avions yé. Papa liboso billet avion. Ngana no kena kene Lubumbashi. En ano sala moi ba formation mo na Zambie. Laquelle Lubumbashi na 400 français kasumbale sana kota Zambie. Billet zaka combien? $420. Mais le billet combien? Moins de $200. Hein? Quand même tondi toza ata toza mité ya mabe omoni problème politique ya mboka na biso kongweza ni eza politique il soute comme ne kimote ya mabe lokola ngala ningaka Christian te nyoso Christian ko sala no ndimango te et nazo influencer batu nyoso ba ina Christian non confie ngana yo na ko influencer batu mususu te ya tondi maka tondi mamboko yoke omoni makambu Fayulu asali Benjira sali yo ya chef de l'État ndenga fingi chef de l'État so jaki une époque wana ya batu wana papa na minute nga za wapi ba prisonnier politique na mboko bazala lisu te babima papa to beta maboko te non bravo na fachi attaque eloko to ozela na yebi ka tche de misisa eloko to ozela social yango to senga na ministre économie plan oza nango ya kosala ba chambre froide na bisika nyonso tu na ba disi bravo na projet wana bo tuzo apuye bino botika bana mboka bazala ba importateur nde ba komi se temporaire na loi ya mboka parce que l'étranger balingi te bakita soso balingi te ba kita poisson balingi te nyonso na mutana ni ya fachi mais bana mboka j'avais suivi le président ya ba chambre froide congolais o alobi ke ba pesa bango document ko permettre bango
ba importaka ba soso ba poisson libanda potango ekoya ba komise tempérer na prix au l'état ko pesa bango ya biloko anyo soteza malamu yo kasi ka lelo baguette magique te papa totika olanda biloko wana totika kolanda biyoka yoka ce n'est pas bien mboka ezokende malamu pona nga bila fachi c'est bon na 2 ans ndambo asali yaya c'est bon asali fort a risqué même vie na ya risqué famille na ye asali combien de fois batante ya kufa combien de fois batante salami ya chef de l'état vous le savez bino ba jeunesse boyebi nyoso point ni pas oluka kimia na mboka papa kimi ekoti omo biro a rolia congolais to yebi na bilo a rolia nde tozala tango ya tono baka fachi umela fachi beto umela tokolo bango zela bo pesa temps asa musala Olobelo komo ki non première fois dans l'histoire à Congo directeur de cabinet en pleine fonction bakangi à côté prison mais bato famille politique il y a honorable Kamere ba koma bien na ba polo ba seli ba marche bilo armi ki non monsieur innocent ba reconnaître que non monsieur Kamere azala coupable dans le dossier et 100 jours on a pas bien azala gérer mon côté ah mbongo les instructions o peut se les musala mbongo les ala boy so mais comment que yo cordon le bi que non bo moni lelo président directeur de cabinet plein fonction ba kangai au moment famille politique au bon so une union sacrée ba reconnaître que monsieur Kamere azala coupable dans le dossier on a faux débat est-ce que ça bango ne faut pas reconnaître to yemo Vital Kamere faut reconnaître et à l'obango preuve c'est ça la justice yaya moni justice c'est l'exi ba preuve nango ministère public a ministre ba preuve yo pe muto lo boza innocent ministère pe ba preuve là c'est un faux débat inutile à ozongelango c'est un faux débat il y a un faux débat parce que yemoko atanga ta mutute mais batunde batanga yi siko to sa justice lobi bato belende batangi yo ye patanga mutatangela biso mututo atinda ye azwa apesa ba ordre na siko to lobani asenga liberté provisoire ba PCT bedomoni ministre honoraire ya santé Eteni Longondo bato kangia wa azui liberté provisoire abimi siko nini oyo ba avocat Kamere bazena ngo oyo bazena bazangaki ba avocat ya Eteni Longondo bazana ba PC liberté provisoire o Kamere senga depuis kala ba PC donc wana eza de bon ngana ko sala ngote parce que na juge aboya ki liberté provisoire Kamere te donc pona bango ba mona ke oyo to boy oyo to ndimi osani et bon so lelo bakangi oyibaki oza conscient ko oyibaki mais osengi liberté provisoire eza musala ba avocat bandimeli yo siko oza na raison conscience nde conscience donc sikane eza na habilité ba juge ba trouva ki bon selon ba rima ba avocat ya Kamere ba mona ke ba pesa ete mais selon ba avocat ya muta santé ba pesa e bon ngana osani ngana juge te yango na kasi biso population to changer mentalité ole to lela makamba kolia to lela makamba minene ozolo ba wana c'est to changer mentalité comme moment de besoin kolia ne zone nécessité na biso pe papa o mona congolais azolela kolia mais na bara amela 10 bouteilles mbongo wana zui wapi biso moto yebani te to ba kinwati hein congolais lela kampiaka mais na poko akota na babar o mona babar plein mbongo wana zo mela baba na babar ba masanga mopau bazobwaki na ba DJ ekende wapi euta wapi mais azolela nzala papa to tika emsuko konana eza yala moni même na makama nzambe il y a la part de l'homme et la part de Dieu eza bilo msu nzamba ko mutu kezoyo zo nzambe kimisanga te yonde fo kima nzambe de ata so danger ke yango yonde sko kima donc c'est ça eza ba part msu te to baka fati non yo ozi na journée 10 000 francs oko keteke ovandi po lia pe bien olia bien mais yo zui 9 000 francs meli masango tika na 1000 francs bani koloba na mbongo te mboko ango to kolia ndenge nini fati mtatinda ko nomela masanga 9 000 francs boni boyeko to longa ba niveau wana conscience na biso esala bon moto na biso ba kinwa ba congolais esala to loba ke non d'abord fo ngamoko ndeti makambo to loba ke ba foule hein ba salité na ba veni il faut chef de l'état to bourgmestre ko longolango mais il faut conscience c'est ça là que baboaka papier na principauté aux yeux papier au bombi c'est ça la conscience congolaise. Voilà, merci bandeko nyonso botiko landa émission 100% vérité cachée émission na bino pe sarabino ba information en temps réel lelo to yambela kibino cordon marque oyazali président ya cordon ya mouvement citoyen opazali coordinateur ya ONG Piditof
boyoki ndenge ya lobby, boyoki ndenge a parlé sur le bilan du chef de l'État, a parlé sur les élections, a parlé aussi concernant l'état des droits. Boyoki ba idée a pesi vraiment batu nyonso porte na biso ya 100% vérité cachée ezali ouverte. Ozana pour se contredire maloba lobby yaka, on est là. Ozana pour se faire un piste na oya lobby yaka tozali wana. Vraiment merci na bino so bazaki branché monde entier ba diaspora nyonso. Na pesi bino mbote bo mesana ko landa émission na bino 100% vérité cachée et le canal VIP Presse Congo TV online. Vous continuez toujours à s'abonner massivement dans votre chaîne. Remerciements à Bobo Semlove. Remerciements à Bobo Semlove Kolo Bolingo. Miss Bijou du Congo. Michel Marciano qui a dit la télévision. Bananion sur Angola Mbote. Oresti Moini mi plus blanc que la neige. Jonathan Wendo, le réalisateur de cette émission. Tokuteni prochainement ce qui nous a la suite au prochain numéro.